toujours parler sur la maturité dans le mariage. Tozui, cantique des cantiques. En tout cas, merci, c'est vraiment gentil, merci. Merci beaucoup. Merci. Au bandela. Wab chéri nanga. Wab chéri nanga. Papa Mata. Business tina Kazangulu. Oh yo pesi wana comme non lipopote. Pesi nanga lipopo ya balingami. Voilà. Bien, toujours partager sur la maturité dans le mariage. Texte Abisso, Tokolobela. Pendant quelques minutes, toujours on a Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8 à 9. « 8 à 10, pardon. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Les mamelles, ce sont des seins. Hein? Que ferons-nous de notre sœur les jours où on la recherchera? Contexte à chercher à Ouelin Koluba, va solliciter Libala. Si il est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Tozali na ndeko ya mwasi leki na biso. Abimi na mabele te. Mais tokosala koboni mokolo bakoluke na libala. Soko azali efelo tope mur. Tokotonga likolo na ye banzube. Miro batongi nzube lingi po muta matate hein. Ba créneau wana ezali bakanga muyibi. Tokotia kanga muyibi likolo. Sous-entendu pour muta matate. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Tokokangaye na mabaya ya cèdre. Mabaya makasi. Eza makasi lokwa mwa libende cèdre. Alors on était à ma comité au Tangi. Le frère de la Tsunamite baboyi ko courir risque ya ko tindika leki na bango na libala. Oyo aussi a koli mais a manifesté na nous ba signe ya maturité te. Signe extérieur ya maturité pour na mwana mwasi ce sont des saints. À l'époque ba maman na biso ba ko balana a Jésus ba na pe malamu te. Ce qui mwana mwasi abimi mabele on présume qu'il a koli. Il me semble que maman n'a pas 12 ans, papa n'a pas 22 ans. Et ils ont vécu ensemble pendant, je crois, que 60 quelques années. Est-ce que moi, j'ai 12 ans qu'on va dans ma lampe na libala? Et là, il faut interpeller biso. Dans la société, il y a l'élo, maturité, nous avons moins retard. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous responsables. Tu remets comme moi, tu dois apporter quelques pistes de solutions, ce qui est possible dans moins de temps. Signe extérieur et à maturité pour une femme, ce sont des seins, oyo, et juif forme, et monani. Signe extérieur par contre, et à moubali, c'est la barbe. Ce qui est la bimisi barbe, te bikasi à coli. Les alibas signes apparents, ce ne sont pas des signes réels. Mais l'apparence a une vertu. En vertu, c'est la tromperie, le mensonge. Les apparences sont trompeuses. Liban des akatite, liban des kosaka. Mutumusu pako laksabino ki a koli, mazan mwana muke. A koli penza na nzoto boui, mazan mwana muke na kati esprit na ye. Mutumusu pako paraître le la mwana muke na apparence na ye, mais a komeli na kati na ye.
Comme dit-on, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Est-ce qu'il y a des âmes bien nées? Nous tous, nous sommes bien nés. Parce que nous ne sommes pas les fruits d'une erreur. Nous ne sommes pas les fruits du hasard. Nous sommes les fruits du génie créateur Yanzam. Tobima comme par hasard. Personne quand nous avons un raté ou un fouti, ou un fouti, basaliango et simbate bon batiango, déclassé non. Nous ne pas y avoir jouer rôle de figuration pour nous accompagner baninga non. Bisognon so tozali na un mandat, na une mission oyo moko na moko de la part du Seigneur. Toyeko vivre na sena mokiliawa pour accomplir une partie du programme Yanzam. Parce que nous sommes un autre lui-même. Nzambe mukula décida ki ko sala Adam, non seulement décida ki ko teka une partie de souveraineté, mais a mis Kabola qui en plusieurs morceaux, en plusieurs entités, en plusieurs personnes. Nous sommes un autre lui-même. Nzamba kolaki par croissance par extension. A koli na ndenge ya komi ebele. Makamunyo so ko sala ngoyi moko ta pesi biso responsabilité to continuer et to parachever l'œuvre de la création. Nzamba créer végétation, a pesi biso makoki to garder et peut cultiver la terre. Nzamba keli muntu a pesi biso makoki to procréer. Nzamba sali biloko pe bato a pesi biso makoki to pe sa kombo. Eve Adam ta pesa e kombo. Gorille Adam ta pesa e kombo. Donc à faire participer mutu na œuvre et à création parce que l'homme c'était notre lui-même. C'est son alter ego. To kelemi à partir il y a forfaité. To kelami à partir il y a Nzambe yemoko azali lokola. Nous sommes les copies identiques ya Nzambe. To uti epanaye. Donc toyaki ana mokilpo to kokisa tina ya bojali na biso. Il n'y a pas des âmes bien nées. Nous tous nous sommes bien nés. Ne sika koloba bien né na sens ya kozala na chance mingi to chance moke. Ezali kamukaka ya kozala bien préparé pour na komi kotsa na kambu ya libala. La qualité de la préparation dans le domaine de la vie est toujours égale à la qualité de la performance. Vous voyez sa performance mingité dans le domaine songolo pakala, ceux qui ont suffisamment préparé. Il y a mon libala, c'est pas une affaire des petits enfants, c'est une affaire d'adultes. Pour mon toit kota na yango, il faut se préparer. Na zongi na da joane lobby, tobengango expression et lobby, aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années. Bato mosusu komona kozela mikolo mingi te po akola komela. Les épreuves de la vie et koki komemaye na maturité mbangu. Éducation de la base et koki komemaye na maturité mbangu. L'initiation à la vie et koki komemaye na maturité mbangu. Mais aussi cercle d'intimité sika muta koleli et koki ko permettre mutupe à réduire l'écart entre oya zalina oya sengeli kozala na tango ya komiwana. Ça s'appelle croissance en maturité. La maturité est important. Nabandeli koloba, les mariages c'est une affaire d'adultes. Adulte aza moto ya leki 18 ans te forcément. Adulte azali moto ya zubo moto. Bo moto ezali sagesse. Bo moto ezali kokomela. Ezana mutu mususu akoli na suki ya pembe mais aza mwana muke na kati na ye. Boli misanga na ko manquer respecter na mutu munene oyo. Donald Trump a botami na 1946. Il peut avoir combien d'années? Il peut avoir combien d'années? Il y a âge. Combien? 72 ans. Ma jolaza ma casse na calcul mental. Na croix na oya lobby. Na boaki ya binonyos. 72 ans. 72 ans. C'est exact, hein? Na zo sonne quand avant na calcul mentalement joli blague té. Bon le bois azo kumise car na ba kamaso tanza mazupsang azo kangaye. Na le bien oté poza moi sinanga. 72 ans âge ya muta troisième âge non? Oui, il y a quelques années comme la troisième âge. Toi au Kenya, net j'ai mine de rien au moins on peut tata ou nous peut. Mais nazala ngana non. 72 âge ya mukolo mais Donald Trump. Donc, Koko les ali comme ça sou qui a pembete, Koko les ali bon moto sa sagesse. Maturité, c'est la qualité d'une personne ou de quelque chose qui devient mûr. Maturité, c'est la qualité de ce qui a atteint son plein développement.
eloko ekoli ekomeli. La qualité d'une personne ou d'une chose qui a atteint son plein développement. Muto akomeli. Azui nyonso ekoki po emonisa make mutoyo akoki kwasime une responsabilité. La maturité, c'est ce dont la jeunesse est passée. Tangu yabo mwana elongwe. Mwana mkoko promettre avion andimi. Mwana mkoko kose nazoyelo bateau andimi. Mwana mkoko kose parce que naïve. La naïveté juvénale passe. Donc oyo nyonso ezolongola bo mwana yango tokobenga maturité. Maturité, un homme mûr, c'est un homme sage, posé, réfléchi. Et monisami par la sagesse, et monisami par la maîtrise de soi, et monisami par la capacité à réfléchir, la rationalité, réflexion, où ils allaient selon une certaine analogie et selon une certaine logique des choses. Mutakomi na makoki ya ko manyola pe ya ko sosola mambi, ko manyola pe ko sosola makambo. Yango to benga maturité. Les signes extérieurs ya maturité tolobi pona mwasi mabele pona mubali la barbe na développement ya nzoto. Mais les signes intérieurs où ils allaient que muto ya koli yango nazolobela awa, c'est la sagesse, le fait d'être posé et réfléchi. Un homme ou une femme mûre a une décision d'une manière irréfléchie, ou des décisions téméraires, a une décision selon les vagues et les marées de la pression, selon les circonstances nésostimulées. Azuta ko réfléchir te ceux qui kande bisie loba boy sala bo asali ceux qui kande bisie zoal décision bo azuango ceux qui ko banga bisie sala bo asali na se akobanga ceux qui sengwele ke bisie sala bo asali na se sengo moto ya koli azwaka mikano te na se esengo makasi na lombango azwaka mikano te na se akanda makasi na lombango azwaka mikano te na se ya plaisir makasi na lombango. Aux un moment, na rapport sexuel, na non sommes le pan, non sommes le bateau, non sommes le nini. C'est n'importe quoi. Na se akanda makasi, obandi ko loba makambu oyo yo. Tant ozo zonga na bomoto na temps normal, ozo regretter pourquoi na ko loba makambu na za mwana na za zoba. Te oza zoba to za mwana muke. Parce que mwana muke mutazoka makambo. Alela kapo ba jotiye. Aseka kapo ba tie diki diki. Pe akoki même kolela na likambo ba kosi eza na ope solote. Okoyeba muto na za mwana muke kinyenga bala mike balela mingi mingi mingi. L'arme des petits enfants c'est le pleur. Likamuke il faut aller là, likamuke il faut s'agiter, ça c'est la naïveté juvénale, les liés na bomwana. Motoyo azali mûr, c'est quelqu'un qui examine avec beaucoup d'attention. Azali ko examiner makamba avec beaucoup d'attention. Il y a une sorte d'esprit méticulé, Nikoloba, il suit les choses avec tous les détails. Avant de s'engager dans kat na likambo, il doit comprendre les tenants et les aboutissants. Nazoko ta na likambo intérêt nangeza nini, danger nangeza nini, conséquences nangeza nini, ya malamu pe ya mabe. Il ne s'engage pas dans likambo ngwa situka nango na sima. Alors biso za na besoin te na shalom to former ba couple oyo, ba balani lobi nango ba kabwani, to ba na kokata ka makampo a comprendre kité. Ono na balaki mwasi za AS, ngape na AS en tout cas ne simbate. Ngafuna zoka mwasi ngako kufa boite ngai. Il faut tout kabwana kaka. Bon avant kota, oyeba kité ke basala examen prénuptiaux. Pour yeba quand même état résiste ya nini, ya groupe sanguin ya muninga na yo. Oyeba quand même comment est-ce qu'on appelle ça? Électrophorèse ya muninga na yo. OK kaka na lomba oyebite ke libala. Ezali likambu ya munene pe ya motuya. Un homme mûr, une femme mûre, il comprend les enjeux du mariage. Et j'ai l'habitude de vous dire que l'enjeu supprime le jeu. Mouta yebi l'enjeu à likambu, j'ai exaté na kati ya likambwana. Akomi koti sa na complaisance te. Akomi koti sa na blague te. Soko sa la blague pour na libala, c'est une blague de mauvais goût. Il faut mi koti ça avec un maximum de sens de responsabilité. Les mariages demandent beaucoup de sérieux. Et aussi la révérence, le respect na kati ya likambu est sacré. Pour libala outi na coutume te, outi na bakoko te, outi pa na tata nzambe yemoko. Donc, à vos côtés, il faut que la liba les anime. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Boulim Sanga.
Bamsou bobala mais oza na vocation à mariage te. Le mariage c'est une vocation frères et sœurs. Tant aux okot na libala yeba que ça vocation. Mukolo kana ki obala o divisa ki liberté no par deux. Oza sous liberté. Tu as des droits mais tu as aussi des devoirs envers l'autre. Au kabola 50-50 tant na yo maele na yo mbongo na yo nyonso na tu dois partager 50-50. C'est une lourde responsabilité. Avant qu'on t'en faut la préparer. La préparation, mais préparation, il y a éternité depuis la prédestination. Est-ce que tu as été prédestiné à Kobala? Ils ont te posé dans ma belle, ils ont un sexe, et kokika pour bala, et kokite. Moussou banda bala zo souffrir pas zolela. Bino boza fiancé mbango bozo ki lokot na kata libal. Mba on peut ko bimilango. Mais awa na shalom soko kocho ko bimate kaka liwa mte okabola bino. Okoya ko regretter na kolela na maya misu nzam nanga pourquoi na sala ki erreur obuyi. Mais c'est déjà fini. La porte est verrouillée, tu ne sors plus. C'est un chemin de non-retour. Et on entend aux autres, est-ce que nous avons la capacité de revendre dans mon mutu? Est-ce que nous avons la capacité de supporter les caprices? Nous avons la capacité de supporter les erreurs? Nous avons la capacité de gérer l'adversité au cas où éventuellement il se présente la bombanda na okokangonga? Est-ce que nous avons une déception pour tout ça? Tout est possible. Est-ce que nous avons supporter déception un jour? Est-ce que dans le moment où on a fiancé et on a kaka boyi mouete elengi kaka boyi kokoba kaka boyi. Nous devons admettre que les fiançailles c'est une période de la vie caractérisée par l'hypocrisie. Chacun tire la couverture de son côté pour ailler conquérir mutema ya muninga. Muninga zo sala nyonso a conquérir yo et le beli yakimia des paroles bien raffinées, des paroles bien réglées. Derrière ça la difficilement dans le moment fiançailles. Ça s'appelle la séduction. Entre guillemets, ça peut être une séduction positive pour conquérir mon thème. Est-ce que vous continuez dans le mariage tant que vous conquérir mon thème? Tant que vous allez déjà acquise et pas ya mobile na yo. Est-ce que vous continuez à charmer yo? Na ki mwana mobile ya malamu ozomo na mwana malamu ozomo na wana. Alors barana bopolo toujours gentil, il se fâche difficilement. Ni on ces années logo la Corée. Et c'est difficile au monde à faute pas ya moninga fiancé. Mettant au toko taka na kati libala face a ekoi face be bando monana ou bando loba si je savais vraiment. Yeba yango sima ya Jacob nyonso Israël azali. Yeba yango sima ya Abraham nyonso Abraham azali. Yeba yango sima ya Sarai nyonso Sarah azali. Est-ce que vous avez eu le temps ya robalola en envers moi si peu moi na mbali ozobenga fiancé chéri que j'aime bien, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Et c'est difficile pour toi de nzamba ebeli bango. Mais pendant les fiançailles, c'est important toye kola ko jouer frangé. Hypocrisie la musique, toye bana pela ndenge tozali poto ndimana. Pour mon nom bateke no kosa kinga. Omoni yaya. Alors soko za mwana muke okomemamaka na charme ozo présenter yo. Boza na période ya fiançailles. Mais bêta toison. Toison ezali non seulement prier les nazotia moninga ne preuve non pour na saler mabe. Nako provoquer na peso kanda na tala na quel degré o koma na kanda na yo. Est-ce que nakoka ko nakoki ko gérer kanda oyo? Na provoquer yo nako na ningisi yo na bimisi muto ya boma mikati na yo. On ne peut pas continuer à chasser le naturel, il y reviendra au galop. Oko kokosa na mikolo nyonso te oyo zale ko monana. Siko tang muninga siliki wana okosuka na ndenge nini? Okoki ko meka muke otala yesu kaza na capacité ko gérer. So kaza na capacité ya ko bombaka malamu. Bombisa na mo eloko tala sa 6 mois ta 7 mois. Otala soki akobatela ngo malamu. Nyonso neza bilembo. Lekisa ina toison. Tozo bala na makamona tozo tenir compte nangote. Na auto traité comme il y a 4 jours passés. Basali 3 ans de mariage bakabwani. Na tuni mambo saki fiancé il y a combien de temps? Oh 6 mois de fiancé. Ah, mais bakabwani dit bon non, c'est un mauvais mari. Il ne sait pas aimer. Il est trop froid, trop mou. Mais tu ne peux pas changer l'autre. Et ça tempérament on nzamba pe sabiso. Toza ya kokokanate. L'unité ce n'est pas l'uniformité. L'unité ce n'est pas la conformité. L'unité ce n'est pas l'égalité. L'unité ce n'est pas être copie identique, photocopie. L'unité makasi nango va na kati ya diversité. Mutu musaza moto makasi musaza ipepio makasi. Tempérament ekoki kokesana. Mais elongoli compatibilité te. Zélo eza poussière. Sucre eza poussière. Eza presque la même nature mais eza incompatible.
oye kokani na libande kokani kana incompatible na électrophorèse na biso nga aza AS yé pas AS il m'avait menti que aza AA ce n'est qu'à la veille tant to bala na église imposé biso na église na ensemble la imposé bango basali sa examen électrophorèse ndego yobanaki AS premier coup de choc moi si azui je vis avec un menteur donc ce qui examen oya ki tene ngane baka na bali AA nzoka na bali AS lokola nga AS za mabete mais soka kutena moninga AS ça devient un problème 50% possibilité bobota SS 50% possibilité bobota AA moli kama on est komeli yebisa moninga malamu avant bobi koti na kati ya likambango mais ata yebisi yote toi tu peux pratiquer le toison le kisa na crible ya jugement mais kaye otela niveau ne ya kokaba niveau ne ya moyime okta niveau ya gentillesse na ye na ya kanda na ye oyeba lukutane na solo na ye okoko tune likamoko 3 fois n'est-ce il y a 3 semaines oyoka ba version oyoka première version likamusus yeba tia a faire un menteur de grand chemin première version oyoki o lexata 2 semaines combien on agenda o reposer sous question na c'est lengialo lango mona ko panzaka garde ah ni na botama na Kivu Kivu ça va 3 semaines après opposé non yo botama ngai na gomati 3 versions botanga na mona kini solo mona kini mona ngiringoto bon ça bisika misata botama tu notes quelque part. Quand le côté, tu prends soin, tu prends bonne note. Au yébidja que j'ai affaire à un menteur. Ah, comment on peut vivre avec un menteur? Comment on peut vivre avec un menteur? À sa disposition, tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux aider l'autre au changement. Comment? En priant pour lui, en lui conseillant avec beaucoup d'amour, mais aussi en lui disant la vérité, parfois avec ses vérités. Solo. Alors, parce que nabiso zali tozo banda fondement mabala nabiso na hypocrisie to vivre na hypocrisie to kabona pe na hypocrisie nzamba sunga biso. Donc je parle de la maturité. Quelqu'un qui est mûr, c'est celui qui est à point, apte pour, il est à point pour, à coquille pour naboyi. Il y a un monde qui va former avant va ça y est une responsabilité pour ba mettre au point, hein, ba mettre na niveau oye koki po akoka kosala likamwango malam na mukuse. La maturité c'est le fait d'être en âge, il y a quoi assumer responsabilité à l'ibala, âge physique caractère, âge moral paix tant stoko la tozaki na mukambo comme on a eu maluka en 223 na première c'est déjà qui mukambi aki muko mwana muke pa ya batu nyonso batu mingi batu mingi mais azaki mukambi amemisa apôtre Mataban mata mukolo ne musika mais azaki mukolo na âge spirituel na âge physique azaleki musika. Je parle de l'âge. Est-ce que vous avez âge ya kobala? Est-ce que vous avez âge ya kobala? Âge ya kobala okukinango âge moral. L'État n'a biso a fixé âge yakobala âge nini pour une fille. Pour une fille combien? Code de la famille boyeba na minango te. Nul n'est censé ignorer la loi. Balobi nini? Émancipation pas na biso bali na 18 ans. Hein? Bazo débattre na Sénat na parlement kuna bakitsa âge à moi si yakobala na 16 ans. Basi ba adopter ngo papa Achille. Pas encore hein? Ils ont na tiroir. D'ici là, on va adopter. On a 16 ans. Bien. Donc, nous parlons dans l'Ikamboya maturité. La maturité est sengeli et c'est manifesté par la séparation positive. Là où il y a la maturité, il y a la séparation positive. Papa na luka kombo kiminga. Omoni ko kim église. O kimi selinga kombo. Papa Moubiaï. Moukwaya. Papa Raphaël, l'axi, la guérison de Dieu. Papa Raph.
omoni nzete ya libila oyo eza nsima na yo tala yango malamu mbila wana soki ekomeli makasi so moto akokata yango eza te esa nini ekokweya soki ekweya elingo bani ekabwani na nzete te ekabwani na nzete te mpo eyini nzete mais ekomeli. Le principe de la maturité, c'est la séparation positive que j'appelle le sévrage. Sévrage, c'est la séparation. Si on nous était un moment de quoi il a et là on est ça la masse quoi il a et comme il dit capam et comme ça ni sous et comme ils étaient assis donc on dit que maturité et le ngoli mbouma et comme ici ils étaient par la loi de la maturité l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La maturité exige conjuguer les trois verbes de la maturité. Quitter, s'attacher, devenir un. Tu dois quitter tes parents. Tu dois quitter les toits parentales. Prépare-toi à quitter parce que l'homme quittera. Et ça, dans le futur, donc on doit se préparer. Au long on a toit parental, aucun ne kotonga ya yo moko. Na mesani ko bisabino na ko bandela on a moi muke bandeko. C'est très capital. Ce qu'on s'appelle ko vendre pas na bino. À moins que tu aies le seul héritier et que tu sois azaté. Mais quand tu es appelé à cohabiter avec le parent et avec tes frères et sœurs, au tien moi si na yo na kata champ de bataille, quel que soit bola munaye, atazaka mwana malamu ndenge nini. Azako vivre un environnement où il permettra de s'épanouir parce que liberté n'est pas restreinte. Vous comprenez frère? Maman na yo ndenge azali wana azali mwasi. Oyo ya liboso amona bolumbu na yo po mutabota yo ye. Tango koli comme si souki apembo zaka mwana ye. Chaque fois bando sale la yo zoua la jalousie psychologique to bengi jalousie de deep. So linga mwasi no makasi e bando sale mabe. Ezo senga maman bo nzambe mingi na bo moto mingi pour accepter réalité à vie et ça la mabongo. Maman ko bala mwana été. Mais le premier ami à maman na biso eza yo. Moninga liboso ya maman no eza yo. Premier ami na yo ezaki maman na yo. Pendant que tu ne savais pas t'exprimer, maman za ko interpréter même silence na yo. Kolela na yo zo interpréter ango. Ayebi ke azana poser masuba. Aleli bo yo kinzala. Na pesa libele. Bozo communiquer na maman d'une manière subliminale. Ayebi yo vraiment. Akoyeba ke mwana nga zoli ya bien tene longi kaka ofundi te opesi rapport te pa maman. Ayebi ke mwana nga zoli ya bien tena misu na yo kaka. Nengo buja zolo na litoi na yo. Ayebi ke mwana nga za na kanda. Moi sa zo ngula nga mwana. Il va interpréter ces gestes-là d'une manière psychologique. Père Bano c'est la mwana zo. Bano mener mwana moi sur na vie dire. Bande ko na basi soki babalité, c'est un problème pour na mwana moi sur. Alia melate, sachez kotate, kuna soso lamba maté na ndako maman pour nous lamba maté. Moi c'est là ta super wax et ça problème pour na maman. Donc au tient moi sinon na champ de bataille. Maturité sengi to ça la sévrage. Séparation ils en a 4 niveaux na vie d'une manière naturelle. Ou même na kati libu maman faut botama. Tant que moi na linga botama ko sa douleur d'enfantement ezali lokola azo senga permission de sortir, azo senga liberté, azo senga autonomie. Tant que moi na botama ba kati cordon ombilical, abano vivre na ye moko liboso vivre na cordon ombilical biloko maman kolia ko mela izo le kananzela na ye. Siko bandi ko vivre ye moko makozonga soupa maman pona libele. À côté na deuxième degré à sévrage. Amélie bela elle est rokola au monde que moi ni soye bandi okomela. Ayebi ko yo miliki ya naturel les azei. A comme il a besoin aller à foufou. Ba petit alors on aller à foufou avant. Moi na muka katoli kucho ndi maté moi no ya moi nzoka bi bandela ki yango déjà mais là ma belle temps moulaité. Biso to mela ma belle temps sous 2 ans mais la caméra. On a 2 ans mutambo tamo yo zongo meli libel. Bon, papa chi na kosi. Nakena sagana zongi na mela. Na belle biso ko ba 4 ans. Tant mususu na mela libel trop ya mana biso. Yana zo linge trop. Sagana zongi. Ya lelo inaneze belé moteke sabando betem. Deuxième degré à maturité mon ya sévrage maman moi na rozonge pas maman. Et comme on tamo ko bandi opesi aboy a komi moi na mabete ndenge yozolo bayango mais akoli so ekomeli a komi na besoin le comme sous. Troisième degré bo tié aller dans la chambre de parents pembeni. Dans des pays très bien organisés, moi on a déjà des enfants dans la chambre na yemoko. Biso bozo vanda na ba locataire indésirable bo vandi kaka. Cohabitation en français ça s'appelle quoi?
promiscuité. Parce que taza mwana kaka moko na kata chambre, aza déjà promiscuité ko tiwana. A komi témoin gênant. Et comme on a tamoko na mwana na yo mama na tata beaucoup moka soni beaucoup habité wana. Il faut qu'il na chambre monsieur. Bon monde ndenge croissance ezo kabola kabiso. Maturité kabola kabiso na ndenge ya malamu. Alors tu dois quitter physiquement, tu dois aussi quitter moralement. Ozana nous mwana parce que ozo kamanda kuno selon ton père. Papa le bino likamboye ou appliquer en ndako. Biko so ke na rapa na bino ke sani. Na sanya mama ba tiela ka ko na kolia pondu. Soko saka likama na biso za mwana muke. Na no kolinote. Ou na kolia pondu pa na bino. Ou na kolia fufu pa na bino. D'une manière indirecte, tu es en train d'agir. Maturité, imposer sévrage. Et le koyami balé. Maturité qu'on s'est manifestée par la sagesse. La sagesse, c'est le savoir. C'est le savoir vivre. Les savoir-faire. La capacité de faire savoir. Kangama kamine wana. Sagesse. Babengi yango na kombo ya Sophia. Babengi yango lisusu Guignosco. Et ni koloba connaissance. Dans le sens, c'est la sagesse, savoir. Et ni koloba savoir vivre. Ndenge ya ko vivre. Et ni koloba savoir faire. Le lenge ya ko sala likambo. Et ni koloba la capacité de faire savoir. Ndenge ya ko lakisa muninga. Kote ya koloba. Ko lakisa mposa na yo. Soki mutu akoli akomi na tik pe na tact pe na lolenge ya ko sala makambo na oloba wana. Sagesse esengeli ezala na mutu alingi abala koyeba libala ezali nini. Le mariage c'est plus qu'un contrat, c'est une alliance. Libala euti pa na Nzambe, c'est une institution divine. Ce n'est pas un arrangement humain, c'est une institution. C'est le seul vestige qui nous est resté de l'Éden. Sauf que na Irak, au place Éden, les ala qui les a sauté. Le seul vestige, c'est que Adana F Baviva qui est libala. Libala. Et où tu es pas nanzam. Tant que vous avez na libala, il faut oyeba. Mokeli na libala, asala ki libala lolenge kani. Au moni téléphone yango. Presque tout le monde a un téléphone naïe. Mais ce que tu as très bien, tu as utilisé le téléphone à bon escient parce que tu as soin de la notice du créateur. Ah oui, ça communication. Na katia wa nini so ezali. Calculatrice par exemple. Nini susu. Agenda, merci. Nani susu. Appareil à photo nini susu. Connexion à internet hein. Biloko belé. Si vous posez ça, il faut autant la notice du créateur. Bis autant la notice du créateur. La notice du créateur et à mariage, ça s'appelle quoi? La Sainte Bible. La Sainte Bible. Kuna elakisi mokano ya mokeli ya libala. La vision. Nabandeli la vision du modèle divin. Il y a mariage, c'est une vision monogamique et hétérosexuelle. Monogamique, un seul homme pour une seule femme. Hétérosexuel, l'homme avec la femme. Il faut que base la sexe différent. Sexe différent. Mobali na mobali, c'est pas le mariage. Benga yango nyonso sauf le mariage. Basimi balé pour na mobali moko, benga yango le mariage, benga yango autre chose que le mariage. Mibali pour na mwasi moko benga yango autre chose que le mariage. En Afrique du Sud, mibali babali mwasi moko officiellement. Ah, namoni bango dans un journal, banoki na ki somo. Mutu amuna ki yango. Mibali ya kitoko mibale babali mwasi moko mariage officiel. Nga namoni bango na photo. Bakaboli ba jour. Oza liboma. Voilà des fous en cravate. Balata ba cravate, tire à 4 épingles, ils sont des fous. Na Nigeria, moi na bali mama naï. Moi na abali mama naï. Batie pena photo, nga na moni. Maman zo seka ba simba ina mwana.
abotaka mona yemo mona kole atanga sisi classe mbongo mutu musa oliango te yakao obilimba suka te benga yango autre chose que le mariage benga yango nyonso ko benga eza libala te toyokani. La vision du modèle divin du mariage, c'est une vision monogamique et hétérosexuelle. Toyokani, hein? Et avant muto comme moi si ya mutu libala na fond ils a coutumier, na forme ils a civil, na fondamental ils a bénédiction nuptiale. Voilà les trois choses au Seigneur kosala, bokene na fond, bokene na famille. Chaque famille a na coutume na ye. Et pas na bino basenga nini, basengi, osali nini bopesi. Oyo zobenga mwasi na yo pesi la dot. Eza lo pesa ndambo tikali na nyongo, déjà okokisi déjà le principe. Quitte à toi au foot à nyongo wana na tango ekoki. Mais ce que so sala geste à terre muke. Po benge mwasi na yo. Donc bozo vivre na kati ya libala te, libisa na bisabino bozo vivre na kati ya concubinage. C'est du concubinage. Ni plus ni moins que ça, c'est du concubinage. Nzamba makamwana te. Donc bo vivre na kati ya impudicité. Babala raté po ki mekobo. Ozo appartenir ono yaka nzatu kala kwetu, yaka to vana na biso, ozi otie na ndako. Te ndengwana te. Ndengwana te. Kende na fond. Fond eza nini? Kende na forme, forme eza nini? Kende na fondamental, fondamental eza nini? Bénédiction nuptiale. OK? Voilà. Yeba nini ozobenga libala. Eza bongo. Yami balé, sagesse ezopé ça yo le savoir vivre. Savoir vivre mon na kati ya sagesse baninga par la prudence. Un homme sage, il est prudent. Prudent na koloba na ye. Prudent na komona danger na musika pe na ko esquiver yango. Bilobi soyez humble comme des colombes, prudent comme des serpents. Monaka na musika kelingalo nazokatla muninga ekokutenga cher. Monaka na musika kelika mona mikotisi nango ekokutenga cher. La prudence, c'est le savoir vivre. Comment respecter ta femme? Comment parler avec une personne de sexe féminin par exemple? Accent iko zala ndenge motena loba na muninga na mobali. Comment respecter sa femme bien qu'on peut ça qui d'autre pas comme moi sinayo. Tu dois les traiter avec beaucoup d'honneur, comme une princesse, comme une reine. Dans d'autres cultures, mobali na fungula moi si porte pas kota na mutuka. Aso no sa mo bia tala yuma wana. Ya monela o fungula ko mutuma kasi. Ano manqué yoti. Nzoko zo peut ça respect acquis de droit. Peut ça respect na moi no fungule porte. Makambo le pasteur loba kaka, loba no kaka. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, non. Nana mona mboa mobala zo beta mboa mwasi. Tomola musapi. Omona? Soki nyama ko sala ngote. Yo mutu o sala yango. Omoni te ko kiti mingi. Yo mutu o sala yango. Omoni te ko kiti mingi. Moto azam moto abetaka mwasi te. Mike Tyson a divorcé 2 fois parce que quand il a muscle a maîtrisé moi. Alors beta, moi a divorcé à 4e mois dans ma fortune. A Betty, moi a divorcé à 4e mois dans ma fortune. Ndenge moko pe mobasi, tu dois savoir vivre. L'homme on le respecte. La zanani. L'homme c'est le chef, le mot chef caput en latin ça veut dire quoi? Chapiteau. Chapiteau eza lokola monde oh chapiteau. Moi si azali pivot oyo o simbi chapiteau pour na équilibre pour na stabilité mobile za chapiteau yem ta couvrir nyonso il est le chef caput aza responsable a longoli yo célibataire a commission femme mariée la tiolo pe taper sur respect o komi madame olongwe mademoiselle avec le temps dur toujours courir na mboka na biso tu dois rendre la sincère des reconnaissances au pesa lui-même ya chapiteau Motabali yo ba maman okomi mwasi ya motote poto yokani ke tofa na biso ko mwasi nanga na bali yo on a versé la dot c'est un prix d'achat ba sombi yo te pose l'esclave ya mutu ba sombi yo pose là les plus proches parents donc être une femme d'une personne c'est une responsabilité
Basomba yo la plus proche parent ya moto. Tu dois à cet homme respect. Parce que il est le Goël. Goël Koloba, le plus proche parent rédempteur. Rédempteur pourquoi? Parce que à Sombio. À Sombio. Pourquoi moi sinaye. Nekonaye a pembe Nikoleka. Tu lui dois respect. Moi si ofinga mbal na yo, ou le belakaye na maloba mabe, o kitisakaye. Basi msube ba betra mbali na bango. Abenga quelque part dans que nous traiter comme na kota bona kuta si ba yandu ki mwasi azo denda mbala azo denda. Na ino lo ba mwasi abwa kanga ba ko teki mbinga na ko bela kiti bu. Tala mo si mbinga mbali mbinga. Na bima malembe na ndenge na zongela ndako ba yebate. Libala wane panzana. Mwasi azo denda tala mbinga ya mutu azo bateke pasteur na biso abua kanga kuna kuya pena na divan uwa mawa yo kanti ba miskle mteko sala ke mbali wana bando linga yo akita alemba yaya babala yo moko te na kati na mino basi bozalo ko bakeno ngape na bala yo na bimisa pe mbongo nanga upesa nini poko mwasi ya mutu babala nde yo. Tu dois respect à cet homme. Tango benga mutu daddy. O mema ngona anglais pona nini? O mema ngona anglais daddy, daddy. O mema ngona anglais pona nini? Jongi sango na lingala. Tata. O mema papa, papa zo comme ça muke tata. Tata. Biso mère mso benga mbali tata. Bien bolo baka na zo exagérer. Ils ont vécu ensemble pendant plus de 60 ans. Na mona place babundati. Et pourtant, mère Abala, il a 12 ans. Bato baki rodé, bien formé. Et pas nabiso cérémonie, ils ont rituellement bien mukanda. Ba okot sabino na kati ya zamba baba niko formé mobile azala mobile na âge à 15 ans, moi ça azala moi na âge à 12 ans. Yango baki na maturité mingi. Père nabiso zobela to memi na hôpital ba internet ya kufi. To ko informer mère te to bang. Tant to yé to vandika ibsinga bozo mitungisa pa mani papa kufi. Oh, m'habite tous mamité papa kufi boy pisanga ka kufi. Ay pisanga tangu to sola ki na avant bozoyer à un hôpital. Mam to soye na kati oyebi. Tala bilo article ngi chasser secret o bomela na matanga nae. Ay pisanga ki ne na ke na zonga te na okufa. Mère mtazo pisanga nengwana na banga ye mabe. Tala niveau batona bazaki nango. Attiquer les consignes pour vendre, secret mon abombela ou bisa mon aboy. Respecter principe. Boyo kanaki ndenge ni liboso à l'état. Communauté de yaka nango tala makambo za boy. Mais yo zo bomba yo zo bo. Mubali na autorité. Yo mubali ko dispatcher. Oyo boy chaboy. Oyo tsango na compte, boy. O pianga argent de poche. O tsango sécurité sociale. O ko tsana banque, o salabo. Oyo pour na ration. Wana mubali mutazo loba. Sa proposition ceux qui ils ont dépend na intimité na bino na politique na bino ya famille na plan familial na bino ni joueur à franger mbongo zwa kekenda ka wapi ekenda ka wapi moi c'est mes salaires na tumukolo kufa c'est pas retungisa mwana bato bimisa na ko bimisa nini bimisa ba ko betele mo bondo ba ni ko betele mo bondo mwana batebi ne ba betele no tsaki abano betele mo bondo ba ko sakela ayi makamla yo sala kité place au tchako yebité. Oui, que moi, je suis na valise, je suis na valise, je suis na roquette, je suis na valise. Pesa biso biloko na pesa biso biloko na roquette, moi na bongo. Ah, moi na bongo. Oui, moi, ça tike kene bongo etikali za combien? Ba on est sur na ndambo etikali. Njoka moi na batu, ayeba na yete kozaki na eloko. Ozo trouver francheté. Ça l'effort aux à la véridique. Pour le barapé solo. Bébé yatangu akufi. Oh non, comment on appelle ça? Président, c'est Babou qui n'a pas de bon, tu as dit que il y a pas moninga na mbote par respect. Hein? Bonjour chérie, vous avez bien. Na théâtre na matadikibala kaka koto na matadikibala na pas séminaire mongo ba mingi na ndak moi bien famille moi aisé. Sikoyo les na six côté ba ndak moi pesi ngama sikena mais na maman on. Du coup, na moni mutuka ya papa kolo ndako azoko mama na pimbo bisika zalaki.
voiture les okota yem ta fungula portière mobali azo kita pesier bise azu sac na ba charge nous ça kinango a longolé costume a memi ti ndenge ba kene ba beta 30 000 nga ba sundolinga wana mais déranger ngati na mona ki bien quelle femme mature a silisi na mobali a explique mobali azu ko sanga mbote mbali boso to mona na bonjour pasteur Valentin azu information wapi ah nalela couple na mabe nalela ba mabe bonjour pasteur Valentin ça va. On m'a dit que tu es en train de tenir un séminaire sur les tabernacles. Ah oui. Ah, moi si ici au monde wana mututel. Yombal nanenga zoko mais la nana zoko là. Na mikumba décharger sac. Yamba ya mote zoyer sac encadré kotsa. Ce qui va détail belé na tsako bi a commentaire to longolango mais l'essentiel yamba ye longola charge kotsa. Tout n'est pas tu vois ndenge kuna. Hein? Na kati ya bolingo caprice est permise. Vous voyez bien. Moutou Moussou Bandeko a outi na Moussala a osala moi caprice pour vérifier si on continue encore à l'aimer. Hein? Maître Wachoda côte na ma fière nemo gobo. Bomba elongi. Ata soba ligue kaka. Yo comment c'est bonjour chérie. Ça va? Oui, ça va. Ah, tu as l'air fatigué yaka. Côte avanda. Yo bazo bisa tika ko mona bana te. Ya bana ligne ya kati wana. Wona ka ben ingredient bon sama kam. Oza ko yambanga ko mona teke ya za wana me ya kati wana. Les savoirs vivre. Et Zosuka wana te na lobby les faire savoir. Sagesse, c'est ça peut capacité à faire savoir. Oye ba ko ozana ko kamwa solo. Mon père daka raison pour faire savoir te. Ezana lolenge ba ibisa kambo. Yaya. Nguba ezali bile ya soso alingaka yango. Pesa ye akolia. Soko bambi akokima. Reproche sunga mutu. On sali lango ndenge ni. Reproche musesinga lata gant. Yo beta ma kofi sans gants. Omoni? Ah, on a fait savoir tous les côtés dans les cambotali dialogue. Les couples doivent savoir dialoguer. Dialogue est très très important. Y'a un bon silabiso, libala na biso. Dialogue baninga kat nankolo. Oyo ezali dialogue te ezali nini. Oyo to benga dialogue mais dialogue te ezali échange de paroles. Tout échange de paroles, ce n'est pas forcément un dialogue. Dispute, forcément un dialogue. Provoquer l'autre par des petits mots, ce n'est pas forcément un dialogue. Ozo kuna likamna likambo na mutema ole ole la muninga boye ozo kokate et comme na nzela bana. Yo! Talaka fumba mutu. Serge Njoka ba bambo libanga. Yoka. Yo na ba te soko so nani mais toi beso mbale tu ça so aziote azingai ba fiki mutu munene wona za dialogue te ba fingonde aba so ke direct bo pese coup de tête ale ke la na monde indirect kaka discours indirect wana discours indirect yo ko sala ngata na kanda ai bisa mona tazo so na kanda nayo na panjo longi wana ko provoquer na kanda na mutema na mabe. Bah bah mané au Serge. Moi na batute. Wana eza dialogue te. O eza dialogue te zali nini? C'est querelle koswana. Bandeko, le dialogue est une nécessité. Ce que zate vous allez dialoguer autrement. Vous allez dialoguer autrement. Ce que nous swana mingi bo swana mingi, ceux qui sont en train de compenser un manque, une carence. Bazo compenser on a querelle. Carence il y a dialogue. Ils sont en train de dialoguer autrement. Pourquoi c'est que non chéri? Pourquoi brossarami na yo na comment ça appelle ça? Colgate par exemple. Hein? On remarque que chose peut se baiser odorat. Hein? Soit à brosser thé, soit à zo brosser bien thé, soit à zo brosser mais
tika no kana lota comme tout ça. Ah merci ancien. Soit à brosser ça pas toi tu benga dentifrice et cause à la pepsodent cause appelle comme susu. Soit azo brosser bien te muso azo brosser le lait monté. Brosser minu bien ma brosser le lait monté. Ko benge saleté azo ibande malamu te. Muntu muso a brosser pe minu a brosser le lait ma brosser likolo te. Parti à 4 likolo pété. Nzoka biloko muso ba fungo wa mseti kala kona ba safwa liaki tikala kina kati. Et celle déjà 3 jours et go lumba. Surtout linga olia makasu mingi makasu lumbaka. Oyoki aider muninga dans les dialogues. Yozo zela asala gaf. Non on a solo. Son robala mala solo. Omoni, tu es en train de lui parler, Molobe Mabe, aux zela qui querelle et il y a querelle les a dialogué. Donner des ordres d'une manière impérative et ils allaient pas dialoguer. Na osukola. Ndako na poussière. Mulungi oza ko yoka ke mulungi na kata ndako fantate na soma ya nini? Ah, oyo gendarme mobile. Oyo gendarmerie nationale o souci à toi. Toi na commandant na nyao. Ta yo kanti mumba moi si pas yo, tu n'as pas besoin de l'autoritarisme, tu as besoin de l'autorité. L'autorité ce n'est pas le fait de diriger par contrainte, on dirige par influence. Tu peux influencer l'autre. Yo zo lingo contraindre muninga. Ça, c'est pas le dialogue. Riposte sur l'autre. Ozo riposter sur Muninga lo baki loba. Yo! Kosa nangate. Taka fumba zone na ye. Na ba te soko zo nani. Mumbali pa Félix 2 minutes. Biso bazo le za ya famille. Mwindu ya papa. Mulaya mama. Ouais, ça dialogue théorie. Donc, ndako ekoti Sarajevo. On les a introduction à la bagarre. So comme nous la boaki et pas boaki. Et ko ina ndako mukolo wana. Bon là la sœur fait de même pour eux. Et loko yo lingite baninga ba sala pona yo, sala pe bongo pona bango. So lingate ba gangelo ko gangela pété. So lingate ba silikela ko silika pété. Yo zo silika, ozo tenir compte que muninga na pas za mutu, azabe na besoin de respect, azabe na besoin ba linga ba ko la ke pe mawa. Oninga ba ko lo ma ba comprendre bon muninga mususu. Ne parlez pas au même moment. À lobby, au yokie. À silisi au lobby. C'est ça le principe, il y a dialogue. Pourquoi c'est le dialogue na conjoint na yo? Parce que Azali la personne la plus spéciale pour toi. Tu dois disposer du temps pour na solo la personne la plus importante. Tant que tu as la fiancé, c'est comme si temps est s'arrêté. Sauf beaucoup de temps solo. Au moins, oui, au tika moninga, beaucoup de bossa porte na bango. On va appeler tika yo. Au tika yo tous. Beaucoup de tika nata 3 fois. Ça va beaucoup banati na suka. Mabobu. Kotisa oyo. Yo le boyi fiancé na moi soka na français, na zako kabino. Nakosi. Et continue kaka. Ah, c'est bon. Français zako le moninga wana ekenda wapi? Et comme makasi ya kinoiserie, moi je peux comprendre. Les amis, bon sur en français t'es pour botanga mingi. C'est une façon de construire romance na hein. C'est une manière romantique non? Sur la minga peut respecter. Il me semble que français peut la langue à respect. Sur boutique là. Les gens m'a bête sur cela, m'a bête sur lingala, lingala on a plutôt valorisé. Maintenant le bika est-ce que n'est bozali la les aka ndengwana. Vous êtes bandi li solo 2 heures. Poni bo sola soute. Oh bana, ya bana lesuni na kati. Ya bana ni na kati. Bo sola kala. Et le réseau bon dialogue c'est parfois la gestion de professionnel. OK na musala tongo tu pourquoi. Moi ça que musala tongo tu pourquoi que zandu tongo tu pourquoi. Bozo kutana na pourquoi fatigué. Au lieu fufu que kolala tu commences à ronfler. Moi je suis à lembi aye kolala. Vous gagnez en termes d'argent, vous tuez les foyers à petit feu. Bozo gagnez quelque part, bozo perdez quelque part. Vous perdez de l'amour. Vous perdez l'amour. Osez battre mouninga la qui n'est journée les sikama. Ah sikama. Ça fait des jours que nous n'avons pas dialogué. Allez bon ma bataka, Soso kakati.
na mateo otuni moninga te olala ki ndenge nini moi c'est comme lokola iloko ya kokokisaka plaisir esili te ezaka bongo te ko utiliser mumbali note lokwa machine ya plaisir ko utiliser moi note lokwa machine à plaisir aza moninga mutu il a droit à l'attention il a droit au respect yebana moninga zolo bate mikolo bondenge lem souper aza na carte dentaire mine so akabande ko mine no mona ngona mine aza na carte dentaire no mona oh na ga zo kipenga te afrime awa mona koko na frime siko ndako ko mi silence wala ki te video ku na fulu oyo ezali introduction à la bagarre et ko suka mabe bu journée on na mo ndeke nele e ko suka mabe donc faites attention ya nzamba sungayo. Donc les airs il y a trouver un laps de temps pour la personne qui est chère pour moi. Prendre le temps de dialoguer. Ok. Donc, il y a une responsabilité pas à Mouninga. Match à Barcelone. Botali, bosil. Mouninga zo zéro, kunazo zéro. Oyebi kutute mwana ya suka za na fier oyebi kutute oye ole fufu no yebolo keneni olali ayo obaxis pour information ya suka information Hero News olandi ninga zoro oyebi te maamne le kaku oza déconnecté na réalité domestique oze ba réalité te mwana mwana besoin na yo moto salama azala pembe na muninga ayo kaka moi lolango biso na lecture to cantique dans le chapitre dans verset 1 wana nous avons cantique 8 na cantique 8 wana cantique de cantique chapitre 8 dans verset 1 au Kenya cantique chapitre 8 verset 1 tu mon frère à l'été de ma mère yoka mwasi azobisa moninga bolingo hein ndenge pour nous botamaki non ndeko nanga tomela libele chérie. Quelle parole. Tanenga zo boma mobile na lolango yoka maloba dialogue ne jusqu'aux dimensions romantiques. Je te raconterai dehors. Non. Cantique 8. Tokene rapide to sukisa. Je te raconterai dehors, je t'embrasserai. Na umkuta no libana na yambo. Et l'on ne mépriserait pas. So muta sekanga na kuna te. Je vais te conduire. Non memo. T'amener à la maison de ma mère. Na ndako ya mama nanga. Tu me donneras tes instructions. Ce sont des paroles d'amour. Mais ce sont des préludes pour nous préparer moninga. Quand mon thème ya moi si yoki makamwa bien. Na mbeto ko s'éclater. Aroza plus qu'un plaisir, aroza bonheur. Yozo pe ça moi si plaisir. Bonheur et l'équipe plaisir. Moi si aza hypersensible na litoi. Mbala aza hypersensible na lis. Mbala na mo na comprendre ko. On a un problème na kata makamuna bino. Mais mobile azo talote pona nini. Les rois qui ba fiancé soin sukola 3 fois. O taba raboter ba tirer sur bani ba rouge lèvres. Siko tsango te sudeni. O maka nengolo mitika. Bala linga keloko kitoko. Masa linga koyoka eloko ya kitoko na litoi na ye. Amour ya mwasi efandi mingi na litoi. Ya mobile efandi mingi na misu. Mobali na yo ayibiso makamba bien a préparer yo. Lobaka makamba kitoko pa muninga. Oza kitoko, zolo boye, nini boye, matoi boye, boye, ezo tabi pa muninga. Et tant bo kota na rapport sexuel boko s'éclater parce que bo se préparer qui. Donc dialogue est important. Il y a des dialogues romantiques qui demandent que boza la binomi balé batum subaza la té. Yangwana to éviter promiscuité ko banda ko za muke bat baza ebele. Dialogue c'est en kilo to tchelo boko pa na mkonga muninga bo solola. Single ka na single. Wa to zo suta wana té parce que banda ko comment ndenge mela. Ba sunga. Les autres dialogues. Il y a les monologues. Ou comme si muninga philosophe akeko sukula 30 minutes ya ko sukula. Na kati nango 10 minutes ya kwa la mai 20 minutes ya ko philosophie
akonyokola nga bondo ngabe na mwana mutu akobomanga busanga pam ngabe na mwana mutu akotaki na tole kwa sukula toka zo lobaka ye moko na sina mona mutu amanza akokoka ngate akokoka ngate ngate on a dit parce que Elisa il tout l'espace à autres qu'il est temps s'exprimer par respect et par principe que na loba mingi te to son to bunda na tikiye ko la moté metondi les défauts c'était quand même tikna balo angela comme si muninga monologue muninga comme philosophe so avandi comme comme ngaye oh de moi na monela kaye wapi de moi yo nzambe muta comme philosophe na nzeta za ko loba kaye nanga kaye baki azolo kaye nanda ka vanda kimia non qu'on empêche muninga à lobate yozo boma dialogue pourquoi qui empêche l'autre de parler muninga lobate obandi oganga ozo empêcher à loba tu vas les contraindre à l'hypocrisie alors lobate po yo olingakate à loba développer des maladies psychosomatiques alingangi ogangi avandi ne kimia avandi kimia mukola kutana na partenaire azo solo la bien moté meza côté wana ozo benga mutu mwana mabe pamba ngana koma na beaucoup de réserves na pesa mutu carton rouge sans qu'il n'a jugé et là on est commissaire boyé au moins frère ko la chasse na sa boulouté ma bala bando sa mobulu yonde ozo pesa mu autorisation de sortir surtout ta sili qui est mais important tika que sili qui pas dans un qui t'a monté ma thèse boza osungi alinga ba empêcher alinga lo empêcher aka kwa magasiner azako stocker soki mongo mususa ko se défouler ta bête yo soka kuta na partenaire à libanda et sili mutemeki et si kazo senti ki nazanga asona lobi ba yo kanga ozangiye si mo benge mwana mabe pamba solo la ka bien toyokani on a eu tiko ça ko la dialogue tu es mon amour tu es tout mon amour wana ezali principe kotambola nango na mwasi no na mobali na yo aza bolingo na yo nyonso. Deuxième principe, tu es ma vie mais tu n'es pas toute ma vie. Ozabo mozabo moinanga nyonso elingi koloba kopesanga mpe temps pesa ye temps mokili ekomi te mabe mutadégage ba stress alingaki nokotala frère Achitofel basolola pesa ye temps na basolola échange wana ekosala bien mais à remarquer il y a 4 heures du temps passé mon amour me manque omoni mutu so bokufe bembe o sentiment mingi soki mutalo akufi bokundi o bano senti ke mutu mazo zanga biso parfois bolingo ko makasi yango senti ke mutu azanga hein on senti que na solo pas union sauf sinanga sauf sinanga ah maintenant c'est le temps de rentrer à la maison poko ya bolingo sali susu et bisami écoutez yo lingo ninga solo na batute on solo na allons kosona batu musute kotala mutu musute na mona kozota na droite miso ke ne pas faïda oh mais sou na tali boye eza este dona kata este zali na faïda na honore kabeya na mama Mirei na mutu libandi na bebe na kuna nyonso na banzete na bayaya kuna omoni nyonso komo nango est omoni tango na ko ko interpréter même ba geste baninga mabe muninga zota sebino o tanga bondeni bi sipi na yo ko itelema mayanga sikoyo malobezo ya sima yo o tanga bondeni na ma kamna yo na programme na yo nzoka o chercher muninga pa tango na lobi na yo awake zwa ka temps pe tikila muninga espace elingo bateke yo zwa ka espace ebele bisiko ke yiwana awa na pesi autorisation to kima muninga no mwasi tu fous la compagnie de ta femme tu fous
la copine de ton mari pour que na reçoit tant ebelé siko tala tant oyo pese pas ya baninga na ozo pese pas moi neza ndenge nini la personne a kozwa tant ebelé ezali moi na yo to mobali na yo siko tant oyo pesa pas baninga bana ko réduire yango pesa tant mingi pa na ye. C'est très important. C'est la loi de l'équilibre. Amen bandeko. Na moni pona lelo to sukawa ngana te trop lelo do na auto sa conférence mona lobby trop makasi nous sommes te sanini ici. Il faut que nous masenga fixe lelo. Aza ko yoka mikongo nyo siko nga pasi. Amen bandeko. Amen. To sukawa te. Ya bina bakisa 5 minutes. Nabakisi eloko ya suka. La maturité et forjaka un style de vie basé sur la patience et sur l'humilité. Nalobi maturité zo forger quatre non style de vie basé sur la patience et l'humilité. Patience, c'est la longueur du temps. Patience, c'est l'inkoloba, j'attends jusqu'à ce que. Makrutumia et l'inkoloba, attendre jusqu'à ce que. C'est la longueur du temps. Ceux qui vont vivre ensemble, comme Bampaka, et l'accident que nous sommes qui malam. Et comme Mutuma Kanga qui moté ma ming. C'est la maturité, naza patient. Ayo kelié sango, naza patient. Pétan no ki sango fona ta la muta, on a yebiye to vendre ba mula. O eza yete. O eza bat bakani selié. Oza koyoka, oza na confiance ya manga. Patience. Et simbi libala. Patience ya manga. Oninga na somo ya quartier. Balamuki tombo azo brosser. Soko balolaki na moi discussion na moi sinaye azo brosser kaka boye. Fi moi za koleka pesi mbota boni. Bona nda awoza bia na mona kala aneni kuna baseki. Ya tala azo sexy ngai butu mo bavandi ba sexy ngate balobi na ngelo côté. Alandi mona moi si on a sima. Akomi na kwa sombi pati ya gilet. Akangisi 4 gilet ni sika mo. Aya kata mona moi sina kwa. Mbanda. Nzoka mbanda te jeune fille ka bayebani akata mwana mwasi wana kane mwana mwasi wana papa na bango azaki garde corps à président Mobutu si wana ba jija été comme ntsanga akenda prison comme m'appelle prison akufa akenda prison comme m'appelle prison akufa yo foye ba mwasi alijo c'est ça yaya za mutema kokita et tant beaucoup de choses c'est moto